est bien mouké, comme ça, c'est pour épuisant. Tu es libino deuxième catégorie, oh, na ba premium, et tu as les mouké. Vous voyez, et tu as les autant, pour épuisant. Si vous repérez, moi, mi balai, si au moins, appelle 14 millions sur oh, et tu as les, on a la catégorie premium, et quoi, na ba catégorie standard, ba billet, na ba, ni ba aller diamant, tout ça, dans tout temps, ba catégorie. Une catégorie 2, tout ça dans la ligne, et ça, et belé. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. En gros, na VIP, donc na catégorie platinum, na pas platinum, tu as 16 catégories. Dans chaque catégorie, tu as le nombre de billets mon robot. Au biso to yebi, tu as la possession dans quand tu peux ça va billetterie là, tu as sûr pourquoi parce que tu as la donné. Tu as exemple l'autre bito somba catégorie premium bien 14. Catégorie premium 14 yango on a sur bozomo là. Biso to yebi ki ana 6 billets parce que tu as la donné. Yo nengo ta na ndako ko ko mona te ko kokate o yeba te poza na ba donné wana te. Soit tout ça la démonstration. Pour Batouba, mon attaque, ça va jeter, madame Todo Pesa, va billet auto Pesa, ça va jeter. Tous dans la catégorie premium, 14 auto, linga 6 billets, na bosi lisang. Tambola na mokili, omona makambo. Balobi mobondo, et comme kobongwa na ndobo. Tozo comprendre sous tes calculs comme moboulou. Mesdames, messieurs, nous vous saluons. Mingi. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Notre chaîne s'appelle Boalwood TV. L'émission s'intitule Katazoba la chronique Antello. Et l'animatrice qui vous parle, elle, c'est Eagle Woman. Nous sommes de retour avec ce nouveau numéro et pour nous, c'est un vrai plaisir d'être là. Nous espérons que le plaisir est partagé, mesdames, messieurs. Attachez vos ceintures, car nous sommes déjà là. On va démarrer bientôt. On est ensemble et il n'y a pas de souci. Balobi, tout ce qui est liquide, ils boivent. Namasubape baomela. Bisote bangomoko. Alors, mobondo ekomi kobongwa na ndobo. Tozomonaka calcul ekomi compliqué. Alors, ce dernier temps, bandeko ya actu du net, bangonde mutu bazo vande la dossier oyo mingi parce que bangonde ndenge bango moko bazoloba selon bangonde bana capacité ya kokende kokota ti place oyo biso tokoka kokota te. Batala ba chiffre, batala nombre de billets tikali, batala makambo nyonso ndenge ezokende na yo arena. Bango moka na internet mobimba nde baza na capacité wana ya koyeba évolution ya billetterie na kati. Combien oyo etikali na combien oyo etikali te. Alors, actu du net mikolo bango nde basimbi masolo ya ba achat ya billet ya yo arena. Motivation oyo baza nango nayebi ke déjà batafere ya poto basi basolisi bango. Soit bato États-Unis, soit bata poto, mais bureau ya fere ya libanda ya Afrique basi basolisi bango. Po mikolo lekaki bakoma kobwakela fere ba jeton moko boye. Tina monaka ndenge bazwi promotion ya yo arena na maboko na comprendre kaka ke basolisi bango. Langage échangé. Bakomi ko attaquer Fali, so moni boye déjà balié. Mais bon, là n'est pas mon problème. On est un problème nangate. Bazoluka kwanga na bango, baza ba responsable. So bazuite ba ozwa wapi. On est un problème na bango. Alors nga sikoyo likamu na yeli awa. Mingi eza kaka ya explication ya ba catégorie na ba billet. Côté munanga na ovandela bango yango wana.
Lobi nazaki na live na bango. En tout cas, basalaki plein, basalaki ngombi. Bakotaki 1K te, mais bakomaki presque na 900 et quelques pour bakota 1K. Et parce que les a sujet oyo, ils ont intéressé bato mikolo. Alors, cher actu du net, ba explication bozo pesa, ils ont censé, ils ont clair et simple. Mais, parfois, ndenge bozo kende nango, ils ont kende neti bozo bendango moulai. Et moulai wananga nazo mona bo bendango moulai pour rien. Alors, quand na kati ya ba explication na bino, nazo koka vraiment kolanda bino, mais moko bozo sala neti bozo loba na ba code. Moko bozo sala neti bozo loba makambo ya kobombana. Alors moi j'ai compris certaines choses na kana ndenge elobeli na bino. Ndeko na biso Alain Kusakana ye muta simbaka machine. Ba explication azo pesa moko ndira azo code, moko ndira azo boya koloba makambo clairement pour arriver configuration te, mais nga na yeko timbela bango. Na yeko timbela bango, c'est comme si fait azui catégorie silver. En tout cas, je peux le confirmer dans l'émission ya lelo que Ferré azui catégorie silver. Pourquoi? Parce que ndenge oyo acti du net azo kendela au catégorie 14, au catégorie 7, azo lo bango neti na mo ba code moko boye. Mais na ba code wana nga nazo mona neti baza na configuration ya silver. On dirait bana configuration ya silver. Pourquoi na lobi bongo? Tala mutazo pesa explication. Il paraît y a un tableau oyo biso toza nango te. Bango bazo kota ti na kati bazo mona nyoso. Siko moto azo mona nyoso. Aza prêt ya oyebisa biso ke na catégorie premium oya 90 €. Etikali 6 billets. Mais azo koka koyebisa biso te au total avant etikala 6 billets ezalaki combien? Wana azo koka koloba te. Au catégorie premium totikali ka na 6 billets. So tozui 6 billets wana totia ngo na panier ekokoma épuisé. Ba pesa 8 minutes. Soki na 8 minutes wana osilisi ba formalité te okota kombo okota numéro ya carte ba ko annuler yango. Wana bazo expliquer yango bien. Mais catégorie wana o etikali ka 6 billets. Au départ ezalaki combien de billets? Wana ba ko koloba te. Parce que dans les détails, oh, ce qui va pesi biso, tu peux comprendre de configuration au fer azui. Au moins de na jeu, ngana bandi de ako timbe la bango malembe. Alors, bande ko actu du net. Live na bino on alandi, lobi na pokwa. Bozo kode makambo to. Papa Kusakana, ozo kode makambu trop. Ozo kode makambu trop. Oza clair na parti moko, mais na parti mususu oza clair te. Ndeko Alain Kusakana, zala clair. Tango ozo expliquer biso ke, soki osombi billet, o cliquer, achat, o tie na panier. Au cliquer au na panier et kokoma épuisé. En attendant, ba peso 8 minutes aussi c'est ba formalité nyonso. So ko koti ba formalité na 8 minutes wana, okomona épuisé et tikali. Parce que billet somba mi ya solo. Mais so ko sisi ba formalité te, okomona épuisé et zongi nango susu épuisé te, non épuisé. Okomona ezongi non épuisé. Wana zo expliquer en tout cas côté on a peine à te comprendre.
Ça dit que si vous cliquez billet, vous tenez un panier et vous commencez à épuiser la fantaisie. Mais 8 minutes, ce qui est l'équipe et que vous remplir les conditions, au moins épuiser l'ongwe, billet zongi na la place. Côté on en tout cas besoin expliquer bien. Mais ils ont le comment besoin expliquer te catégorie na bino wana ya $90. Oyo bolobi etikali ka 6 billets. Au départ ezalaki combien? Wana boko olobate. So bo pesi biso ka nombre ya ba billets par catégorie, to beta machine, to yeba configuration o fere azui. Yango moni bozo ko koloba ngote yo yeka oyebisi biso ke na catégorie telle €90 etikali 6 billets. Toyoki, mais ezalaki combien au départ? Wana bozo lobate. Et puis, deuxième chose, papa Kousakana. O expliquer biso ndenge nini billetterie ekomaka épuisé na tableau. Ça dit que pendant que moutazo sala ba formalité ya kosomba ekoma épuisé. Soka sisi formalité te épuisé elongwe. Mais n'habite soki boza koyeba définition ya mot épuisé. Définition ya mot épuisé est déjà clair. Épuisé et la kisi eloko esili. Eloko esili épuisé. Parce que na landi explication na même bateau balandi yo o ba otalanga sikoyo o batala ki émission na yo ya lobby. Ba yebi ke na place moko lobby ke batu bazo kanisa neti ba billet zo somba mate, ba billet zo somba manango. Mais ezo koma épuisé te parce que moi quelques billets ezanan. Soki bozu yango botiango na panier nde bokomona esali épuisé. Mais eza tout à fait normal papa. Soki na catégorie moko toza par exemple na 100 billets. Et que batu basombi 98 billets. 2 billets wana etikali bakoki kokoma épuisé te parce que 2 billets ezanam. Épuisé elakisi eloko esili. Donc catégorie oyo eza na 100 billets, même si bosombi 99, lokola ka moko wana ezanam ekokoma nango épuisé te parce que eza épuisé te po moko eza. L'ordinateur c'est des chiffres. Ordinateur ezaka déjà programmé, eza réglé. C'est-à-dire que ndenge ba programma yango épuisé veut dire 0 billet. Tant que billet za ta moko, machine a koki jamais kokoma épuisé. C'est simple. Donc, bato ya faire o bazolo bake mendenge ni nango ti sikoyo ba catégorie za épuisé te, mais parce qu'il y a encore des billets. Etikali peut-être moukié, etikali peut-être mingité, oui, mais il y en a encore. Alors, dans une catégorie, lorsqu'il y a encore des billets, même si ils ont mouké, ils vont comme épuiser ndengeni. Parce qu'il y a encore des billets. De côté, on a un boké, on a moulaï, bozoben nango moulaï, alors que le mot épuisé, déjà, ça veut tout dire. Le mot épuisé, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, c'est fini. Mais comment voulez-vous que billet soit que tikali eta moko et kende kokoma épuisé? Et kokomata? Donc, parfois, nazo mona yo papa Kous tang oza ko expliquer makamba billetterie à ferry. Ozo kende na ba détour milai. Ozo kende na ba détour, ozo kende na ba makamba contour belé kendaka droit au but. D'accord? Communication, ce qui est clair et ça la rana elengi pona kolandango. Kendaka droit au but. Ba billet zo sombama na ba catégorie par catégorie. Par exemple, catégorie Mayoto, ils en a 100 billets. Catégorie Makemba, ils en a 50 billets. Catégorie Likelemba, ils en a 80 billets. Na Likelemba bosombi 3, na Mayoto bosombi 6, na catégorie Likemba bosombi 4. Bozo somba na bino. Mais tant que nous sommes silité, on ne peut pas vous écrire épuisé. C'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui besoin de la catégorie moko ezobima épuisé, c'est parce qu'il y a encore des billets. Il y en a encore.
Alors ba épuisé wana ya par hasard o ezo bimaka ezo zongaka eza juste parce que bato bazo bouger ba billet mais bazo somba na bango te. A bouger atie na panier asilisi formalité te ezongi. Wana bo expliquer yango bien. Yango mona ya moko boye omoni épuisé. Ya moko ya boye épuisé ezate. Ya moko mona épuisé. Ya moko ya épuisé ezate. Donc il y a des gens bazo salaka ba jeu wana ya kotiaka na panier mais sans kosomba. Mais la minute où ça un exercice, il y a catégorie premium parce que il y a un dans la bien moukier. Au saut au pesibino, na côté msusu, il y a plus de billets que na premium. Voilà, je disais que bato affaire et bato sala ba jeu moko ya azu billet atie na panier et commis épuisé après ozongisa na yango. Tout le monde sur place avec Actu du Net. Alors, awa, imaginez bazoli bango catégorie ya premium. O etikali ka na 6 billets. Po basilisa 6 billets wana pendant le live. Ti live ekatani mutasisi 6 billets wana zati. Ti live ekatani 6 billets wana esilité. 6 billets wana esilité. Pendant le live. De bazo sala bango test na catégorie o etikali na ba billet muke. 6 billets etikali basamboye mutu moko ya sali ba jeu azu yango nyoso 6 atie na panier comme quoi azo somba et moko tango bake ko vérifier ba moni ezongi nango. Type moko aye wana asombi moko mais moko zo asombi moko donc etikali lisusu. Donc lelo so ba sala live ba ozonga su na billet wana o etikala ki 6 baluka su bato osili sango. Bazo meka bino na catégorie ya moins cher et puis catégorie o ezana ba billet muke. Beaucoup kaka osili sango te. Tokende siko ko imaginer catégorie ya ba 180 €, ba 150 €. O ba billet ebele parce que ye moko alobi yango wa bien Alain Kous alobi ke na ba catégorie mususu ba billet ebele. Ba ye na bino ba catégorie o ba billet etikali muke boko ko sisango kate. Alors en direct il y a live pendant que bazo sala live bazo senga batu bacha ba carte. Bacha ba carte ba recharger ba carte ba somba billet wana 6 o etikali. Jomo wa ye wana sali ba aventure na ye atie na panier neti azo somba sombi na ete. Omoni ba jeu wana ya oye ozwi billet en ligne otie na panier et komi épuisé neti ozo somba. Après aussi ici ba formalité te billet zongi. Ba jeu wana ya obo salaki na début. Ba jeu wana ya obo salaki ferré na ouverture ya billetterie. Bosali ba jeu wana trop. Comment ça se fait que émission zo leka en direct bozo sala ba jeu wana en direct émission. Bo sans gêne, sans soni, sans kobanga, ba osala ngo en direct émission. A kosine telinga somba après ba billet zongi nango. Soki bo sala ngo en direct émission na live, bongo jour ya ouverture. Bo sala ki peka ba jeu wana. Ya wana zoloba yana ba musicien mususu bana ba fanatique ya bandoki fanatique pena ndoki ya pumbwaka. Je comprends pourquoi Tilelo Ferré azaga local na modèle ba fanatique wana. Tilelo Ferré azaga local pour na modèle ba fan wana. Il n'a pas une fan base ya malonga. 6 billets à 90 € en ligne. Bokoyi ko silisa ngo te pendant le live. 6 billets ya 90 €. Sikoyo bongo ba catégorie ya ba 180 ba 150 o etikali nan ba billet ebele. To sali ndeni mponango. Omoni ke yu arena ya faire ezaka na kate ba problème. Alors, j'ai vite compris que na ouverture ya billetterie basalaki ba jeu wana trop.
basali baje wana pona ba catégorie ekoma épuisé bazuzu badini batie na panier bazu ba billet en ligne batie na panier neti bazo somba entre temps kuna ekomi épuisé basali ba capture d'écran basali ba capture d'écran baye ba pandi yango na ba page après bazongsi na bango ba billet eloko basala na début yango wana parce que aussitôt billetterie efungwami mbala moko ba épuisé bandi donc ils avaient acheté batiaki kaka na ba panier basali ba capture d'écran mbangu bapandi na ba page po babangisa fali bango bazala bongo bango soki bazala bakanisa so basala bongo babangisa fali bati ba billet na panier basilisi ba formalité te mais basali ba capture d'écran mbangu bapandi na ba page bosala bongo po bobangisa fali tango siko conséquence eko rattraper bango bamoni siko ke billetterie pena ezokende te nde yango monaki Fer asali deuxième vidéo na kati ya car aoloba na mongongo ase azoyoka na kutu te nde yango moni aye kosala sortie médiatique na TikTok parce que na départ basalaki ye baje basali ye baje po babangisa fali babangisa biso bango bakanisa neti babangisaka biso to bakosaka biso nzoka bamikosaka bango moko nga nayebisaka bino lorsque vous mentez na makambo aferi bokosaka biso te bomikosaka bino moko parce que biso toyebi na biso ke bokosaka bomoni sikoyo ndenge actu du net aye kobimisa makambo to comprendre sikoyo ke na début bosalaki kaka ba capture d'écran ya ba épuisé après bozongisi na bino ba billet écoutez bino cher ya moni Fer aketika badom mbangu akelanda ba featuring mbangu asali ba live na TikTok ya mbangu tanga moni penake billetterie et avancé te likolo ba jeu bomesani tellement na ba jeu ya kobangisa batuke bozokoka susu ko faire face na réalité te c'est ça le danger bomesani na ba jeu moko po bangisa batu tosala neti tosomba totieka na panier tango ekoma épuisé tosali capture d'écran topandi na bapage baobanga or bozoyeba te bozomiboma bino moko bozoboma artiste sikoyo awa bosalaki bongo na début elie nani elie kaka bino moko bose retrouve na babillet ebele etelemi kaka wana ezobouge te epuis olie batika bazokontinue kaka na même système en plein live ya actu du net moto aye akosi neti asombi 6 billets après quelque temps ezongi nango susu batente ya baaventurier na ndenge nayebi so ya kosakana te wana pena batente je comprends pourquoi Fer eti lelo azaka ya local bafanatiki ya boye 6 billets ya pamba ya $90 bato osomba bango en ligne bamonani te 6 billets ya $90. Alors, quel sera le cas pour les billets à 180, à 150? O ezana no 100, 100 etikali, 200 billets etikali, nani ya osombango? 6 ya 90 euros ba ko osombate. Siko 100 billets ya 180 na 150, banani ba osombango? Tozoyebisa bino ke bozalaka mingi te, bino nde tembe. Na minute bagolwa tu basi basombi ba billet na bango. Donc oyo etikali wana baoluka nde bato mosusu baya ozwango ba non golwa. Po bango moko bazala mingi te. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans minute golwa tu oza fanatique ya Fer ana billet na maboko. Siko oyo etikali wana nde eza effectif oyo ya bato mosusu ya libanda il faut baluka. Po entre bango basi bakoki déjà basi basombi. Entre golo basi basombi ba billet baza wana baza na ba billet na bango. Entre golo basi basombi ba billet. Mais ebele wana siko etikali il faut baluka siko ba fanatique ya ba wenge ya ba redi ba fanatique ya ba viva la muzika ya ba marai ba fanatique ya ba pepe kale po ba kesomba o etikali wana po bango moko ba golo basi basombi déjà
bazala na bango mingi te nde bazana bango tu baadea na babiye me ebele wana sikoyo etikali yango nde sikoyo fo baluka bafanatike ya bavie oyo bakenda mpo baya kobakisa effectif en vrai bagolwa tu baadea na babiye na bango. Alors ntango bozosala baje wana osali neti osombisi biye ekomi épuisé après quelque temps ezongi nango lisusu na site bozobosana ke bakolo site mpe bazotala biloko wana soki Actu du Net azokoka komona ngo bongo bango moko bakolo site bango mpe baoverifie biloko wana baomona ngo baomona baje ya ping pong wana bozosala otie na panier osombi te ezongi otie na panier osombi te ezongi baotala baje wana bozosala place bavandi baoloba me batipe oyo baza bandoki baza bazoba ntango baotala bongo baokama bafanatike oyo baa bazoba baje ya ping pong wana bozosala wana bino bokanisaka bobangisa biso tala bozorendre nde faire mauvais service. Fally Ipupa na fan base na ye Fally eza na fan base na ye ekuba ntango Fally azobeta trilogie Arena You Arena Ovo ING 40,000 places 12,500 places 15,000 places ntango Fally azobeta ngo natikali komona te ni Actu du Net ni ba journaliste ya Saint-Denis basalela Fally modèle ya promotion oyo baosalela fere. Actu du Net ntango Fally abetaki You Arena jamais Actu du Net atikali kosalela Fally modèle ya promotion oyo aosalela fere ki akoti pena boye atali nombre de billets etikali azoyebisa bato basomba en ligne bazosala na bademonstration azwi billet atie na panier asali boye botikala jamais kosalela Fally Ipupa modèle ya promotion oyo bosalela fere me tala ndenge Fally atotola You Arena tala ndenge efanjo atotola You Arena na ye sans bajournaliste ya Saint-Denis sans bino sans bajournaliste nyonso oyo bamonaka bango nde baza danger Fally abeta You Arena na ye pepele aleka nzela abenda plaque ti lelo page ezongisaka ba image na ye me bosalela ye promotion ya boye te sikoyo tala na tour ya fere na poto kuna basaleli ye spécial Mobondo live Mobondo Marlène Kasanga na Mige Niema na Bakarine Mokonzi bino kuna Actu du Net bosaleli ye chaque samedi botiaka na bapanier bosalaka bademonstration on eza bamama na bapromotion oyo bosalela fere Actu du Net na Marlène Kasanga na poto eza bamama na bapromotion oyo botikala kosalela Fally te me Nzambe kaka ndenge akonfondaka bino abeta mpe You Arena na ye pepele sans participation na bino sikoyo bino boye kosoutenir fere tala bastratégie ya minene bosalela fere me biye ezokendeka ya mobulu fere aza na bafanatike moke ata bosaleli ye promotion ya makasi soki baza 12,000 baosombaka 12,000 billets abu oo pia wana eza logique des choses. Fally Ipupa, c'est un artiste qui n'a pas besoin de la presse congolaise pour amata. C'est Ferry qui a grand besoin de la presse congolaise pour exister. Nalobaka ngon émission moko kala et Actu du Net lelo a confirmé biswango. Soko tali kaka ndenge Fally Ipupa abetaki trilogie Arena nae, You Arena, Ovo Arena, ING Arena. Ba journaliste ya poto moko te asalela Fally promotion. Amemaka batune na Kinshasa, bango nde bakende kosalela promotion. Mais Fally abeta basali wana na espace ya 21 jours.
à Totola 3 grandes salles, 12 500 places, 15 000 places, 40 000 places. Samba ba journaliste ya Congo. Mais talandenge bino nyonso bosangani pona feri, mais okoteka ka billet. Donc, eloko na lobaka, Actu du Net a prouvé biso kiza vrai. Ferry en a besoin de quado pour exister. Mais Fally te. Fally en a besoin de quado te pour exister. Ferry nde en a besoin de quado pour qu'il a existé. Et loko oyo Actu du Net bazo sali la Ferry na yo arena. So ba sali la ki yango Fally. Nde libande linga ezala débordement batuti libanda. Linga ezala bina débordement batuti libanda. Souka na promo ba osali la Ferry. Mais tu vas remarquer que billet zo kendeka a mobulu. Et kendeka a mobulu. Et so kebi pete to koti décembre bazaka na rythme wana bako reporter bango to bako annuler. Parce que ba billet eza penza ebele nano. Na misu na biso awati Actu du Net en plein live. Si billet à pamba ya $90 bosili sango ti bakoki yango kate elali lisusu. Ba aussi sango soki lelo soki lobi kuna na ebite. Ba fanatiki ya boy. Ya umona ka Ferry ba emiso to asalaka kumisaka ba Gaulois. Ba Gaulois penza ba Gaulois nanga soki bango te. Ferry ba fanatiki mutu bazo faire exister. Ya kukole na Fally. Donc un artiste qui survit pour na ba fanatique na ye. Ba fanatique nende bazo faire vivre ye. Ba fanatique na ye mutu bazo maintenir ye na game. Stratégie nini bakutanisaka ye ka na Fally. Yango ezo salake azala na terrain. Voilà stratégie na bango. Si vous avez la stratégie ya ba fanatique ya Fally. Les fanatiques de Fally ont juste compris que pour tout comme sa star na biso munene, il faut juste tout consommer. Tout streamaka ye, tout sombaka ba album na ye, tout pesaka ye ba vue ebele, tout zalaka na ba vote ya ba trophée a okoma munene. Ça c'est ce que les warriors ont compris. Ba Gaulois sikoyo, bango ba na stratégie nini pour faire exister tout anisa aika na Fally a coexister ka bongo. Yango zomona promotion ebele billet zo kendeka te. Fally promotion ka normal billetterie etekama. Différence ya mai na mafuta yango wana. C'est-à-dire que zana ba fanatique oyo ba pona ko consommer artiste na bango po mata. Ba fanatique mosusu ba poni ba consommer te mais ba tutisaka eka na Fally. Si billet ya 90 € ba ko somba te. Mais oyoka bango na ba émission kaka. Ferry place nyonso Fally akobeta Ferry akobeta. Ferry asa international lokola Fally. Donc bango bamona ke lokola tokoka na biso ko somba ete. Tokangamisaka ye kana moto ba osomba ye. Ekoteka ye. Stratégie bango bapona yango wana. En tout cas, Actu du Net a révélé makambo ebele. Na ebite soki ye moko azoyeba ke ba live o bazo sala ezo révéler makambo ebele sur Ferry na Fally. Na ebite soki Actu du Net ye moko azoyeba ngwa. Ba live o bazo sala mikolo ya yo arena. Ils ont révélé beaucoup de choses sur Fally et sur Ferry. Ils ont l'accès combien Fally est 10 fois meilleur que Ferry. Et l'accès combien Fally est 2 fois plus fort que Ferry. Moto beta e kara abeta trilogie sans problème. Si vous moto bozo soutenir ta bien ndenge zo diembela. Meka tembe. Et au lia bino tozao. Bino moko na conscience na bino. Tango bozo somba ba billet. Tango bozo tala ndenge ba billetterie ezo kende. Bozo comprendre déjà qui est Fally Ipupa.
Vous comprendre déjà la force de Fally. Ndeka billetterie a fait réseau kende. Nandenge ya Fally et kenda. Bino mo boyeba déjà que Fally grand prêtre. Parce que vous souffrir trop na ba billet. Et ça se voit. Mo bondo e komeli bango ndobo. Bameli ndobo. Bameli ndobo na biso kangami bango na mongongo. Lekisango na mongongo batala yo. Ndobo. Mo bondo e komi ndobo. Boyeba. Alors, Actu du Net, azo ko rakopesa ba chiffre exact te, ya ba billet ou eza par catégorie, sinon tu peux deviner configuration ya ferry. En tout cas, moi je peux déjà commencer à confirmer que ferry a 15K. Donc afungoli la yena 15K batala yi. Indepe ba omona ekendeka a kilo. Ba obaksa te. Et soit ba ko annuler, soit ba obakisa ba configuration musute ba otikika na 15K abetango ka bongo. En tout cas, moi c'est ce que j'ai compris ce soir. Pour elobeli Alain Kous, au santé pena ke mutazo bomba makambu, azo contourner makambu, azo beta ba code, ona catégorie otolobaki soki nini oyo, azo kena pena ndenga ba code, azo beta ba contour ba détour milai, azo bomba makambu. Azo boya koloba makambu clairement. Pour ce cas lobi clairement, tu peux deviner configuration à ferry. Mais pensez-vous que Bobo Mbango Tiwapi You Arena a republié ba concert ou ebeta na salle nae. Ako publié, ako republié encore. Tokoyeba, so bo sali moins que ba tante na bango. Bando publié bino pa en pambatin. So bo sali ndenge bango bazo linga. Babanda ko publié bino pa en pamba. Et puis ba okoma. Plaque et refunda déjà que bo comité. Plaque et wali boso e funde a plaque. Deuxième chose, ndenge babando publier bino na page na bango et olakisa soki ba sepela to ba sepela te. Si vous étiez à la hauteur ou non. Et olakisa selon ndenge bando publier bino na page na bango. Qui vivra verra. Piolo pio pio. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?